Bonjour, baninga na ngai ya YouTube, ngai Wabino la Germaine. Lelo na makusa na ngai nazosala poulet mayo. Poulet na ngai na episaki yango depuis lobi. Na epise yango na ba épices nini, na epise yango na tangawisi, ndembi, muscade, ail, nde na tuti bien ba ingrédients na nga mama yo moko yebi ba ingrédients osalela. Na tuti ba ingrédients na ngai très bien. Alors na mélanger yango na poulet na nga na sali c'était depuis hier. Nde na tikaki yango na tiango na frigo evandi. Mama zalaka na habitude ya kolambaka kimia ozwa carton na yo soko yebi ke naza na besoin eloko na nga na otumba soso na nga samedi. Déjà à partir à jeudi même vendredi déjà aussi épicé biloko na yo. Donc komona ke biloko na yo ko bimana gukito. Tozo sala poulet mayo. Na sina bongisi moto na nga ndenge bozomona na tie bakoni na nga yangoyo sikoyo nazokende kosala poulet na nga lokola déjà na épicé yango alors ndenge bozomona na épicé yango vraiment ekoti ba épice très bien parce que ezalaki depuis lobi et puis lelo mpe nazosala yango na butu nazotia poulet na ngai ndenge bozomona yango. Moni moto eza mwa makasi ke ekisango mwa moke esa poulet na ngai kosala manœuvre okontrolaka moto na yo. Lelo tozolia poulet mayo. Donc, tozotika yango nanu ebanda kobela. Voilà, bomoni soso na biso. Donc, toka kosurveiller ka mwa moto soko omoni yango eza ebele odiminue mwa koni na yo. Donc, okosala yango ebeli. Bien quand même makili ezala na kati te. Et puis, tokokisa totie mayonnaise. Tozongisi su na moto. Donc, pour l'instant, ezobela nanu. Kozwa mwa ofiniki mwa carton na yo neti nga o carton moko propre ya bien à part na li papier na biso tofinikaka oyo na finiki ba carton na nga fo pona ba carton na bio za ba carton na nga na sombelaki pizza yango wana na finiki biloko na nga on a effiné très bien na mwa milinga wana tokomi pembeni ya kokitisango et puis bongo tokata ndo bomoni na tie matungulu na nga pembeni ebanda déjà kolemba na eloko nango donc oyo etikali moke tobimisa tokata et puis totia mayonnaise et puis tozongisa na moto. Voilà, nalongoli soso na ngai mpona kata yango mike mike mais na préféré sikoyo nakalinga natumba matungulu na ngai na poivron. Okotia pe poivron vert. Alors, nde na kati nazokalinga yango. Ba mususu bakokalinga yango na mafuta, mais moi je préfère nyonso bimaka solo ya milinga. Nde bomoni nazosala siko matungulu na nga en attendant nazokata soso na nga mike mike et bongo na mélanger yango na mayonnaise. Voilà, na kati poulet na nga. Nazotia matungulu na nga vraiment na préféraki na tiela yango na moto na nini na koni na nga. Po epesa yango solo moko ya bien. Natie matungulu na nga. Sikoyo nazotia mayonnaise na nga. Nazotia mayonnaise na nga après na kobalula yango. Poulet na nga eza quand même ebele. Faut natia pe mayonnaise mwa ebele, natie molangi mobimba. Nazo mixer yango très bien. Vraiment na mélanger yango bien.
Voilà, et mélange jamais kitoko ndenge bozomona après nazotia yango na emballage nanga nakozongisa yango su na moto mpona kaka 2 minutes. Donc nazotia yango awa otia yango na papier na o ya makanda, donc na papier ya mobimba boye menga lokola naza na wana te na minute oyo nazotia. Epuis nalingaka oyo parce que eza bakanga na se, c'est plus facile. Donc nakotia quantité na ngai ndenge nalingi, na préféré natia boye. Alors nakokanga yango nde bozomona natia yango na moto mpona kaka 2 minutes. Donc na procédé lisusu kaka na nyonso. Voilà, tokomi na étape oyo. Donc parce que soki otie mayonnaise ezokomisa yango un peu mwa malili, il faut zongisa yango échauffer kaka mokie ekoumela te. Donc nazobalula comme ça mwa mayonnaise wana moni ezalaki lokola ya kokangama ekosala sikoyo un peu mwa mai bien là yango bozomona ekoumela te kaka mokie kaka mwa 2 minutes échauffer nango. Et puis parce que soki eumeli mayonnaise wana nyonso komélange jamais makasi ekomonana pe te. Donc il faut quand même omona mayonnaise okomona yango ezali poulet mayo. Poulet mayo nanga ebeli, comme vous pouvez le voir. Elengi nango il faut kolia yango kaka na makasa nango boye yango oyo. Donc okoki kolia yango na kwanga, okoki kolia yango pe na makimba na yo. Donc poulet mayo yango oyo bino moko bo comprendre bolandi ndenge na sali yango bomeka bokozala déçu te. Ezali wabino la Germaine, bobosana te ko like vidéo na ngai pe ko commenter, ko s'abonner. Vraiment, je vous aime beaucoup. À la prochaine.